Gaz pas melaka et donc foufou. Moi na wana basa mambo salté na chacha. Alors la vérité bazwana ki na Sacha. A trompa ki mobile na harmonie na Sacha et arrivera nango. Gaz ba weta bengisa ki ba te belé. Donc ensemble le système R Kelly. Et on va gagner na Puff Daddy. Gaz ba wete arrivera le ko la Puff Daddy. Aben ça va battre ba chiller ba meli ba sali ba quoi commencer à m'ambassader en gros ba oboza na esprit tant ba pesi bino biloko ana le sentiment continue donc on se retrouve dans bo salani donc il a ambiance geza message na ba sali viwana geza message na ba sali viwana Gaz mawete ça tâche bien avec Dadi yangona bazwana déjà qu'on a Kinshasa somoni attends c'est mon frérot c'est ma petite sœur à Kinshasa na mon cousin na frère à Kinshasa bazona na bango na Kinshasa kutuko oh petite sœur na so que ça posa basala na bango. Somo sana posa tuer basali oba bakute na nganda basali bas ko sala mais Sacha ozaki prudente yo kanti le roi mwana na osali ambassadité que so ke kuna bo pesa ni na pembe ke akota moko na ben okuta na mutuliza queen ya makila makasi ya netinga non la mela masanga te bana na botama. Mais anesthésie pour que nous l'ayons zéné si m'arrêter. Et si m'arrêter, maintenant avec en passant, la forme n'a qu'un parenthèse. Et ça buzzé. Ça chala moi na wana. Baza makang. Na continuer à bango gaz ma weta za ba vidéo poto ça chala moi na ba s'embrasser. Babanda qui ambiance à s'embrasser ça c'est là quand moi na ben to chile to meli tango langwa ngana osimba baba dadi na ngapa ye to commencer na biso nde ba mesana déjà gaz ma wote tu n'es pas sage lelo na mokila lelo so ça ma bongo téléphone ça pembénité na mokila lelo atako ma bongo te na mokila lelo quand il y a des gens que tu ne maîtrises pas boto tu téléphone kuna mon kilo à téléphone gaz na bongo azana ba vidéo tant azan filmer ba tout donc gaz il paf dedi donc téléphone à gaz et tongi mitaka basi ne ma ambassadité ne ba salaka donc gaz va te paf dedi yaya osa ngata Kinshasa te un gaz. Pour ça, cette vidéo, moi, bon, ça m'a aussi rappelé. Awanga la keze longi na yete, boye, eza yete. Awanga naka. Bon, c'est rappelé. Ah, non, on a bloqué mon tout mon corps. Pardon. Le téléphone est pas compliqué. Awanga naka keza yete les mal les années Sacha on a contre yo de toute façon c'est ta vie beaucoup qui copie ça moi na batelo ka pembe na mela ngote pourquoi au niveau détruire vie na ye bon Stéphano va à la chambre arrête de crier bon bisanga moi na dans une décision il a porté bino plainte gaz ma wete. Donc on a détruit carrière na yo pour na bilo mo ba futilité. Puis encore pour salité ça c'est le quoi que ezaki série exacte Sacha. Pour ba fia ba to ba ya ki on peut geza ben se ba fia bele. Ba fia mususu fi ba fia mususu ba ki ba kusi da scène ezo salama.
Stéphano, arrête de crier, ferme-moi la porte. Bah, quand tu sais, les autres, ça, maman, la fille, on dit qu'elle va au calme. Bana Batou. Bah, elle dit, Moutoula m'a coloté. Moi, là, je vais expliquer, Bango. On va faire ceci, ça m'a frappé. Parce que d'abord, mais si alors on a amené la tête, ça dit, le roi trouble dans Moutou. Bon, quand si moi, là, la vie, il faut pas passer. Bah, tout ça, on va pas comme on a des épilepsies. Bah, n'ayez pas de drogue, quand il y a pas de voiture, on a matin la tête, ça bon, bah, il y a drogue, quand il y a pas de voiture, il y a bon. Ça, comment pour ça, épilepsie. Quand tu n'y as pas de 43, maintenant ça m'a dit, oh, yo, ça, la kawana moussouste, yo, parti 43, aux habits. Au ça 43, on a 43, mais pas mi bal au Kendaka. Mais moi, na mobile simba été. Donc, yo quoi n'est qu'à te, mbalamoko, aussi le bon à gazi. Pourquoi tu veux me 600. Et câble à moi abattu. Ya mais ça mobile, moi si de mutaka moulake. Moi, la la maîtrise, il y a l'unité. Il y a ma compte qui joue. Dans mon coton, simbi, c'est ça. C'est quoi ça, cette affaire? Au compte qui on a préparé. Bon, ça, ce qui peut aussi bien dans beaucoup. La douche. Moi, je suis un bandit. Moi, je suis un mytho. Oh, j'ai laissé seulement pour garder les preuves. Yo. Je suis un zabo. Je suis un pour garder la preuve. Si ça, je vais dire bêta yo. Si ça, je vais dire bêta yo. Déjà, Mélissa, ça, c'était même moi, Mimi. À Mélissa Biloko, à Nisco Bando, ça ensemble. Il y a moi, tout ça. On va m'exprimer. Au comme Mélissa Biloko, pour la nini. Hi, Sacha. Ce qu'on y est bisanga. Pour un moment, on va tomber bien pour boire un poto. Non, on va tomber bien pour boire un poto. Bon, ça y est intimidation. Isa Queen, bonjour. Bonjour, Néné. Bon, ça y est intimidation. On se commet au loba. Gezi, on a gana X, parce qu'on a gana Y, parce qu'on sait qu'on va intimider quoi quand on te yeku na kanisa ya bongo te mwana wana mobali asala ete banda botama ça va préparer comme muninga et on kosi on va commencer nous deux après mon frère va assister Sacha qui ndumba mais boyebi koloba te pour ça le problème ya koloba boyeba ka koloba te olingi via pressé via kindumba mais boyebi koloba te Problème est appelé Néné, au moins gaz. Il faut payer au salaire casting ya bandumba. Il doit être prudent sur aux stars, aux personnalités publiques, aux lignes via salité. Il doit être très prudent. Ce n'est pas que le quoi cherche à vos messages déjà pour ça la sodomie, la bêtise, la bino ensemble. On va te ramener n'importe quelle fille et toi, tu acceptes comme ça une fille que tu ne connais pas. Il y a confiance à ça, chat. Un petit naïf. Elle quoi, bah viens la biche. On prend la marque sur tes clés, tu basi natika. Non, viens ma carte, tes clés, bah viens basi. Viens qu'on le batte. Ça, c'est une sélection. Bah après, pas net, c'est une date, on est facile.
moteki munene. Oui, mais nga bana koli na oteka. Mais on préparait dans mon but. On ben du vieux masque, il y a six comme sachet. Camarade na oui, oh, non c'est aux camarades non. Il y a camarade, on préparait des gens. Mais ça c'est lui qu'on préparait. On m'a mis mou la carte à terre. On m'a mis mou la carte à terre. Non seulement que cherche à comme ça la carte. À savourer pénal. Fashion. Il facile tipo. La proposer au camarade. Quel est votre ambassadeur camarade? Mais Néné, cherche à Sikoyo. Non seulement bon, attends, cherche à comme ça la casting, te gaz fait. Faut aller, attends, il y a déjà, faut tourner. Est-ce que ça déjà préparé? Avant que nous simba moutou. Faut voyer, bon, t'es déjà préparé, été. Zonganaye, pas préparé, mon suppose, et ça va film sur la Belgique. Baouta qui boye. Baouta qui boye. Je pense pas que ma fille, on a mis au baya qui va passer au camp, gaz peuple, à ben, c'est bon, même c'est bon, que tu joues tout ça la film. Tout ça, non, on a gagné la cosa. Exactement, ma fille. On a le but, film, donc, Barabatou, au évité, et le bataillon Mokoneni pour tout le réagir dans notre bango, on a la confiance qui gaz d'ailleurs, que ngana on peut se bongo, bongo sima, bakozwa, pour tout le monde, et na biso, tchuku tchuku, tchaka 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 tchaka. Quelque part, sur les comme Mawaya, tu dois avoir, comme Mawaya, image d'ailleurs, c'est quand même un artiste musicien, un artiste talentueux, oh, Batounion, Bayebi, c'est quand même gaz Mawete. Et le comble dans tout ça, quand ils viennent nous mentir que ça là, ils filment, vous vous moquez de qui? Chachador se moque de qui? Comme moi j'ai commencé sur TikTok, on a vu les vidéos de Chachador flûter avec ma lèle et oh, bazaro tchana milangi. Dans ma vidéo, les amis Chachador. Oui, vu à Chachador, les amis comme Robon Baté, balobi, mais vu à la moutala, que c'est un rochimen mengi, et les a vu na mango. Nabi, ça, chaque balobi, si comme bazaro salé kuna, auto à outa. Ça, la bien, mais là, il y a quoi ça? Il y a sol. Babi, ça, non, somme. Néné, tu sais que ça gagne. Ça coûte quoi? Attends, avec qui c'est qu'à boire? Néné, au bon milieu. Yesu pale kisi kaka. Benzi, la kisi pas différence à Zina Poto. Yo logo li periki yo moko. Matière eleki. Matière eleki mutu pasi. Na maita Victoria, zela Victoria ndem ta yebi via moto bazo sa chama ambassade. What is Victoria? Azate. La moni était Victoria. Victoria to zaka le kuna senet. Bonsoir. Bonsoir. Eh, maman, tu es pas dit non comprendre tes amis non. Non, il y a pas tant. Yo yebe suka mo Sasha la ki soka la timbi ego. Ngaye. Na Maloba langa voye dans la lobby vérité. T'es ya yekola on la wenze hein franchement. T'es aka woni ka yokola pa bino. Ayekola la wenze pa biso na ndeni. Oh, ayekola la wenze. Yo mtaka banana la wenze. Ndona wenze basala makamwana. Na wenze basala ka ki brutal. Ayekola na wenze bolanda bien te. Ayekola na wenze. Na ngana mataka pona isabina ayekola na wenze. Alinga kosa batu za alinga kosa batu ya série ya nini? Série ya nini? Série ya nini? Bon,
ngana yebisaki bino boye omoni mwana na abando sambwa chaque 2 mois chaque 2 mois chaque 2 mois chaque 2 mois mwana na bando sambwa batu bazala ba matière ne ebele ngana yaki aba na oloba likambu na yokaki audio ava beba na PD na ya choko wana na yokaki audio ponga aza na problème na ete tonga kufeli papa na ye na komela ekutu ba makambo bien azana makasi parce que batu nyonso bazaki contre ye na kombeli ezala makasi so ende ipaka talaka message na ngate alobi abetinga 12 lelo oyo sikoyo ndeka na yeba na kana ba PD na yeba na kana batu oyebi ke ba yokisinga voice otanga kombo na nga na kombo Chimène nga lobi ngale osali na likambo oyo aloba makambo Chimène akoti kombo na batangi ayebi sie ba bi ebongo ya Victoria abi ekutu mukona omone na ko buke mike ba drogue kosa ke abi ko buka nga mike bon na ina salika video makambo ko beba na ye na PD na nga déjà yeba ki on bien avant siko lelo ah esali combien de semaines makambo ngo esali combien de semaines na sambwete osambwa bien et puis fi moro boye aki o mo quand il y a besoin ça problème na mutu no batu baluka batu ba pesa ba matière nga en tout cas na boye ki na nga nzambe likolo yo kanga na boye na nga na bite nga ngomo sa na nga live na nga ba millionnaire na boyi na nga mama oyebi ke fi wana ye abitala atindela fi na mitakala na ye abombe longi atindeli fi na mitakala ya batu abombe longi fi on pasaka ana TikTok apena ba abonné belé abi Victoria Tala awabe nga to ke ça partout il y a $250 pour ani ko bebisa bana ba basa la partout je jure nene ya je jure na ba capture ngo mwana nga tindela nga awatindela abitani batindela nga ba mama bele batindela nga ba mabele na laksa pa vie na nga moko boye to ko sala biso 4 ba pia biso 250 na boye na donc eza vie na ye imaginer na muto yo za munoko oya batu na tembe mais ozangi mbongo hotel ozo defa tina mbongo hotel en tout cas eza soni makambo yo esali soni vie oyo eza mabe makasi parce que to boye na biso tesa ba vie privée na ye sala ngo na ndenga bien o comprendre sala ngo et ba tu misusu o souffrir ton azwika moi position moi mukie o komo changer non no boti te liboso ba pribia ki yo bakangi yo na tolandi yo kuna na prison kuna ya parquet se be cacher ma ya hein tolandi yo kuna na 70 lesbiennes lelo lisusu même problème omona yena la fille bazala moi sina mobali fi wana osala zuwa yepe obi nene ya atako tongo ba to lemba ya façon nyonso atako na bipe na filmer défense ezalaka bien o comprendre défense ezalaka bien o vandi boye ba obeta yo déjà fi wana a tricher mutu na ye ouais a tricher mutu na ye tellement za na relation na ye tellement za na relation na ye eza sûr ayeba kiteke bakoko bima ye na mulembula wana nde sikoyo fi wana azana eloko oloba te osala zuwa ya mobali kando olobi ke bibana na mobali te osala zuwa mobali osala zuwa pe ya basi donc ninga zana akutanisaki bango ebele na mbanda na bango ya musicien o comprendre alors melisi ya batu pembe na na melate ngati nene ya to kende pai to zonge pai ngai to na kina problème na Chimène donc bo mona nga na finga ya Chimène pour mes atte to bisaki mutema mabe ya ofinga boyo kanga déjà na loba Chimène o teke loro boyi tikoyo nabi omoni ye eza comportement na ye soka bebali na mutu akosela mutu makambo akosa libaso ba drogue pa Chimène est-ce que Chimène atekata ata cigarette to yoka de atekango boni boy ko sa réputation ya batu boni ko sa réputation ya batu to ke linganga ba fi na kombo na ye alinga bango akosa makambo susu me atika kokosa makambo ya o to so makambo matière ba Chimène to so makambo putulu pa Chimène aucune dokité hein eloko wana pembe sasa yeko yango wa aye ko na wenje biteke baba sheki na wenje bataka bibi na wenje zaka oyo ya matiti ya za juja yo bite ya bino bosaka na mona za juja mais j'arrive meloko wana pembe selon ngana solo balobi ayebi yango pa Simon te ya asalela yango te nzambe na kotela ete
asalela yango Voilà, te diva congolaise, ça a mieux pas chier. akakotela ye te vérité asalela yango te alobi bien andi alobi bien alobi chimene asteka yango ya mai mokolo oyaki chasse komeka yango nga andi wana navanda na mobali na ye immeuble moko navanda na mobali ne immeuble moko yamaka mwana na lobi asinvente ne loti alobi pena vrai vrai par rapport à yokaki yango pa ya molemboli vrai par rapport à yokaki yango pa molemboli aza na preuve oui ayoki makambo wana nyonso mpa na ye na ye namona ye so awuti province na ye place biso yaya mwasi tozala mikolo ayokaki yango pa molemboli sikoyo molemboli basololaka te na leki nanga chimene oyoka sikoyo ntango fiana oya kini olanda ntango fiana oya kini akoya kosomba yango kaka nde baosolola te eyebisanga non alobi akoya akosomba akolobisa ka chimene mpona asombele kaka eloko wana ya mai ezala wasiko aboni sikoyo chimene oui wana eza lokuta pakoli ye lokuta mais ye nde molembo moto aluki andiki camarade ye moto aluki eki camarade mpo andi mpena na mobali na ye bazala na bolingo vrai mpo nga na mobali ne totala na baporte boye totala na miniti okuna ye te naozele mpe aya harmonie naozele so auti mosala ya mpo nazwa matière naozela harmonie bazala vraiment na bolingo ya je te moto akoso te omoni te alobaki ke mobali nanga ntongo nayebisi ke no influenceuse ya bakinshasa mobali nanga anga alingaka bainfluenceuse ya bakinshasa ala te oui alingaka te po nani harmonia se comporta bien harmonia se comporta bien makasi nga nayeba ye te na ntango nazala na bangola nayebaki ye te ntango naye poto nga nauti nanga kosomba biloko nanga naomata na etage ascenseur ebebaki na moni ya biti na ede oyo la fille ozala wapi nga binonga avanda na immeuble travailleur mo aza na bino fille akoti ya na immeuble esika bino nayebi yo te nayebi te video oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso pourquoi parce que monde entier monde est déjà pollué eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso pourquoi parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques biloko tozolia bazo tia yango ba poison biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika tokanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula bavene na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner mpona estomac produit oyo kosoigner mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo. Soki omilingaka. Pe olingi libota na yo. Olingi mobali na yo. Olingi bana na yo. Te okozanga produit oyo te. Yangwana yoko présenter yo. Produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh, zéro. Le bezala kina 10 52 au Bongolian. On a un. Yango pesa posa posangisa bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.